kolanda Canal Congo Télévision. Nazali vraiment nesengo mingi kozala liboso na bino kaka pour une émission na biso secret intime. Secret intime na loba ezali émission oyo ya kosunga batu. Ba oyo ba yebi tolobaki na bino na début ba fleur kasi pona ba oyo ba éviter secret intime et pona kosunga bino. Na kanisa loko tozalaki na mois de mars mois ya ba mama ya basi tomekaki kosola na bino comment moi si akoki ko exciter mobali na ye. Loko ezalaki mois ya biso ba mama tolingaki mama ayeba ndenge nini akoki kopesa akoki komiyeba akoki kobongisa libala na ye couple na ye po tomonaki ba mama ebeli bakoma na négligence. Mebele ba ba susko ko sepelisa mobali te na ndako mama ebele bakomisa libala bolingo ekoma mobange or ke bolingo ekoma ka mobange te mobali ezalaka kaka mwana moke yango topesa ba stratégie comment exciter un homme au lit comment moi si akoki ko sepelisa tout le temps mobali soki mobali afandi akanisaka toujours que non j'ai une femme a tout la rappel moi si na ye tolo nakanisa lelo tokolobela comment exciter une femme au lit tolobaki tolakisaki bino mwasi akoki ko exciter mobali na bandenge nyonso totalisaki bino ndenge mwasi akoki kozala sikoyo lelo tokoloba ndenge nini mobali mpe akoki ko exciter mwasi ebele ya mibali balataka kaka pantalon ebele ya mibali tomonaka bango na nzela bazotambola bayebi na bango makambo ya ko exciter basi te bayebi na bango te ntango baza na rapport sexuel mpo na ye rapport sexuel ezaka kopénétrer soki apénétrer mpo na ye amoni ke asali eloko ya malonga or ke eza eloko ya malonga asali wana te mibali ebele na Kinshasa o mibali ebele na mboka oyo ntango azotambola na nzela alingi mwasi bakomi na point keno basangisa nzoto ayebi eloko nini akokosala te mobali mosusu maboko na ye eza makasi mibali mosusu mpo na ye soki kaka asali mwasi na ye na mbeka alali apénétrer asali eloko akosala mpo na ye esili or kezalaka bongo te tokotalisa bino ndenge nini mobali akoki koexciter mwasi ndenge nini mobali akoki kosepelisa mwasi na ye na ndako eza kaka kopénétrer te eza kaka likambo te keno mobali soki nasali mwasi na nga boye omesani na eloko wana te eza malamu te fo koluka koyeba ndenge nini nakoki kosala mpo mwasi na nga sepela eloko nini nakoki kosala mpo mwasi na nga azalaka tout le temps yokoka posa na nga basi mosusu abengaka mobali na ye te j'ai envie de faire le rapport sexuel parce que yo mobali osepelisaka ye te yo mobali oyebi stratégie nini mpo kokosala te ezalaka réciproque ndenge mona olobaki likambo ya mama fo exciter mobali ndenge mobali fo exciter mwasi na ye na ndako ezalaka likambo te keno oyo tokutani yango monaka basi mosusu ntango ake libanda mobali oyo ayebi kosala maboko oyo ayebi kosala soki esimbi mama mwasi mosusu mwasi wana adegute yo mobali na ye na ndako azomona ozosala eloko ya malonga te faut koyeba ko exciter mama na ndako faut koyeba kosalela mama na ndako eza na baplace ebele oyo excitaka mwasi baplace ezali ebele vraiment biso basi yango moni alobaki tout le temps mama faut ezalaka propre parce que mobali oyebi place nini mobali ya kosimba te oyebi place nini okozala parce que y a d'autres femmes ayebi na ye place point faible na ye te moni mais so mobali asimbi kaka place moko boye omona mama amitiki mama akei mobimba mpona nini mobali adécouvrir esika wana yango nalobaki mama fo koyeba kobongisa nzoto mama fo kozala propre parce que na rapport sexuel ezalaka eloko ya salite te elingaka mbindo te elingaka propriété alors soki oza na bopeto te ekodéranger rapport sexuel na bino solo mabe ekobima nayebisaki bino eloko ya liboso oyo papa akoki kosala mpona mwasi nayebisaki bino kofixe regard misu oyo fixe les regards misu oyo elobaka kotala ekeseni eza na kotala oyo moto atali normal mais eza na kotala mosusu ozokommunike quelque chose epa moninga nakoki koloba te me misu apamba mosusu ka soki atali alalisi misu comprendre mosusu ka soki afixe oyo misu yo moko oyebi kaka non mobali oyo azoloba mobali azolinga misu basi toyebaka te eza kata nde totambolaka bo okotala mobali wana atali 2 fois 3 fois misu wana katali yo moko comprendre kaka
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Pour façon à tel lieu, et ça, ils ont communiqué quelque chose. Tout bimaka, tout fait dans ma terrasse, ma restaurant. Tout le monde a nini moba ndumba zalaka. Ndumba rose à la fiction, miso azo tala au kaka pamba. Moba le comprendre kaka. Moi je suis azo lukangai. Ndenga mo pe bobali. Ako fixer moi si ka miso pambo. Yo moi se comprendre que non mobile nanga azali na posa ya eloko moko boye rabi miso e communiquer miso ezali na message moko boye eloko ya mibale ezali allô docteur Kandolo. Alors, je te rappelle après, je te rappelle. Ok, merci docteur. Nalobaki ko déshabiller moi si mibali mosusu basalaka yango te noyonka nde nalobaki mobali mosusu azozelaka no apénétre kaka mwasi or ke biloko wana eza important mpona mwasi ofandi olongoli mwasi soutien olongoli mwasi elamba olongoli sous-vêtement esalaka biso basi bien yo sikoyo kaka bosoda yo sikoyo oyiba biloko wana te ozozela mwasi alongola bilamba alongola soutien ere osisa kolongola soutien yo oyeka mbamo opénétrer. Non, il faut d'abord commencer par regarder ta femme. Tant aux autres là, il a mis sur les miso na déjà sur lembisa maman na ndaku oye kolongolae soka la qui blouse ceux qui chemise ceux qui robe olongoli bino chérie attends je vais t'aider olongoli blouse olongoli soutien fungoli soutien olongoli sous-vêtements et ça a bien makasi mibali yango bozakana tellement libange leki kayo leki wana stratégie telo koni na kosa na biso mwasi azalaka fragile mwasi alingaka biloko mikie wana emarkaka biso sikoyo osaka babiloko wana te ntango akei place moko boye akekutaka no mobali wana asalaka ye biloko wana emarke mwasi biloko mikie wana papa oza nango te eza kaka te keno parce que naza na peni ya 16 cm yango wana basi bakolinganga kitadi ça quand on a peigné 16 cm, 18 cm, ça dit rien. Mon souci pas cause année la peignon en mène. Aïe bien ça la rapport sexualité. Pour n'aller sur pénétrer c'est fini. Non c'est pas ça. C'est à côté. Quand on est dans le lobby, qu'on déshabille moi si non et ça raka biso moi si malamu mingi vraiment. Tant aux longola moi si soutien, au longol moi si sous-vêtement, moi si ayo qui bien. Mobile nanga ça kanga boy. Mobile nanga longo biso pas te mettre à solo et surtout moi si mobile est marqué ezalaka okomi vraiment na facilité à ma communion tout et ça passe pour mobile moi c'est boya na rapport sexuel parce que ebi que lengi mobile moi si so ça parce que na satisfaire pour azar a déranger nga mingi aso ça te pour na sentiment na yo papa aso ça pour au déranger ya na choité à sala. Maintenant, on bandit na kotala, on bandit na kolongole bilamba et tout. Aux attentes, on bandit tendresse ces alakate. Eza malamu mingite. Musu ezalaka ko elo comme sous ça caresse. Mais pas musu baby ko caresser moi cité. Aibi likamba ko caresser moi si ata mukiete. Aibi ko caresser moi si ata mukiete. Maboko na yo misapi na yo ezaka ndenge nini po simba mwasi maboko na yo ezaka ndenge nini okoko simba mwasi ndenge nini caresse ezaka maboko fo ezala pete ozoke nango malembe maboko te fo yeba kosala nzoto mwasi ezalaka pete soki sikoyo yo oye nango na ndenge moko ya makasi ekosimba te bando caresse mwasi ozosimba matama na mwa matoi suki yango moi nalobaka bamama fo suki ezalaka propre parce que mibali mosusu ntango ayebi kosala makambo ya rapport sexuel ayebi koma excité mwasi asimbaka partout yango moni mwasi fo ezalaka propre mobali akosimbola litoi parce que yango mpeza parmi eloko excitaka biso basi mobali akosimbola kati ya motu yokanga plante yosala mèche osala plante osala nango 2 mois demi motu ezodégage solo. Ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas ça. Et ça, madame, ozo caresser moi si na yo, ozo tambwisa maboko na yo, maboko na yo misapi na yo na partie nyonso ya nzoto, douceur,
ozo simba esaka biso bamama elengi mingi mwa malembe likambo mosusu ezali kaka nde nalobaki suki suki excitaka basi boyebi so ozokota mwasi maboko na nsima na katikati na kati ya motu okoti maboko na kati ya suki motu ya mwasi oyoka mwasi atie motu na ye na mapekano to na poitrine non esala ye bien suki yo kaka suki ya na role yango moni samso ezalaki likambo secret ezalaki likambo suki bakata ye te parce que ayebaki makambo suki ne eloko nini esalaka eloko nini motu esalaka ezaka te ke non yo mama ndenge oza wana yango moi nabetaka toujours nabetaka se te mama abongi na kozala salite te mwasi abongi na kozala toujours propre. Comment exciter ta femme à la maison banda kosimba ye suki malembe excitera mwasi to négligera yango mais yango peza eloko moko pe excitera mwasi na yo excitera ba mama soko simbi mwasi suki esalaka bien ebongo mama likambo eza mabele mamelon mabele to libele mobali il faut koyeba kosimba mwasi libele ebele mibali bayebi kosimba mwasi mabele te sante ayebi yango te ozosimba moto ya libele ya mwasi lokola ozoyeba même pas kofina ozofina komo déranger olongoli ye na sentiment olongoli ye na sentiment ozosimba moto mabele ezosala mpasi mwasi azolongola maboko parce que azokose retrouver ke sentiment ezoya te or ke libe mwasi na mwasi ezalaka na point faible na ye mwasi azalaka na esika so mobali asimbi en tout cas c'est fini atakangaki ndenge omonaka azakokesite mwa amitiki sikoyo papa point faible mwasi no ezalaka wapi oyebi yango parce que bien basi mibali ozotatone ozoluka place nini nakosimba place nini mwasi na ngai mpo akome excité non il faut koyeba kosimba mabele sa mapeka kosimba kokarese mabele na yo comment kosise mabele ya mwasi na yo okoyoka mwasi basi mosusu na bango sentiment na mabele soki osimbi poitrine na ye ayoki bien soki osimbi poitrine na ye ayoki bien soki okarese bien ayoki elengi siko oyo oyebi babiloko wana nyonso te oyebi nde balongolaka mwasi elamba te nde balongolaka mwasi sous-vêtement te soutien te oyebi kaka kopénétrer siko yango faut faire attention ntango mwasi akodécouvrir babiloko wana mosusu omonaka biso mwasi mpe afandaka azotala bi mobali soki osalanga rapport sexuel nayebaka tala mwasi so ozolala ye bien ozosala rapport sexuel bien c'est fini eza pasi po akende libanda mebeli ya mibali bayepimela bango makambo wana te ndumba azala nde na problème te ndumba azala na problème ya mbongo na ye azwa mbongo na ye soki azwi mbongo na ye c'est fini aza te ke osali babiloko na ye soki aza kuna te mais ta femme à la maison fiancé na yo copine na yo il faut koyeba kosala maboko kaka nde maboko oyeba kosala soki maboko oyebi kosala esalaka bien mingi likambo mosusu ezali soki oyebi kosimba mwasi na yo libele esalaka bien nayeka nde nalobaki mibali mosusu baza lokola soda lokola azokende front azokende front simba mobali na yo bien tourne bouton ozotourne bouton ya radio te eza nzoto maboko no ezala ndenge nini ntongo okomi na maboko ekomi pembe na mwasi ezosimba nzoto ya mwasi faut koyeba il faut elemba kosala babiloko wana nyonso na makasi te mwasi akoki koyoka sentiment na ye na libele surtout il y a d'autres femmes okoma bangaka so basiminga libele na kokaka na nga te sentiment mosusu efandaka na libele yo soki oyebi makambo ya libele te nangi natanga nao bamessage avant nakota na baappel vraiment en tout cas parce que babi nga likambo basi bakomeli na awa nani papa Henri mama bamessage na biso ya semaine passée nazo répondre bango te papa Henri message na yo ezalaki yebisa ngai oh là là yebisa ngai en tout cas na répondre ka mpona bato ya samedi passé na répondre ata 2 ou 3 messages s'il te plaît parce que toza en pleine émission nalobaki nabanda na mambo ya message mais namoni mpona temps toza na mwa
retard moke yango moi nangi nazongisela bino message alobaki olala allô. Oui papa, bonsoir. Comment? Oui papa. Mhm. Bon, c'est très bien tout ça. Mais moi, j'aurais souhaité aussi, maman, que vous aurez pris le temps, il y a des difficultés, ma campagne, qu'on puisse se développer, qu'on puisse se développer. Tout ce que vous faites là, c'est très bien. C'est pas mauvais, parce que les gens en ont aussi besoin. Mais mettez de la priorité sur ce qui va équilibrer les Congolais. Hein? Mhm. Par exemple, la jeune fille, la jeune femme, même la jeune garçon, Mhm. qui n'est pas qu'on l'a pas. Qui n'est pas qu'on répartit. Qui n'est pas comment se conduire devant la vie. Mhm. Il y a mille choses que sont n'arrivent pas à toujours, matière au besoin qu'on a fait. Mais on peut les travailler les là-bas. Oui. Pour permettre, pour qu'elle se développe. Mais il ne va pas se développer avec ce que vous faites là, maman. Ça ne suffit pas. Ok papa tam susu olandi émission oyo nayebi te soki olandaka ngo baoyo balanda émission oyo liboso bayebimaka mini tolobaka toyedaka mwasi na mobali baoyo bayebi na baoyo bayebi tolobaka na bango toujours bafleur mais mpona baoyo bayebi te tolingaka kosunga bango ntango mosusu aza na problème ayebi kolamba aza na problème mosusu aza na problème ayebi kosala korepasse mais ayebi kosukola nzoto na ye te donc émission oyo eza émission oyo tokendaka sujet par sujet tokoki kosangisa nyonso tu te soki tolobi comment aider une femme ya kolamba ya korepasse eza mpe na sujet nango mais oyo lokola tobandaki na comment mwasi yaki kotite mobali sikoyo tozwi mpe mibali soki tosisi sujet oyo tokokɔta mpe na sujet mosusu donc nayebi te soki olandaka émission oyo tosungaka mutu na mutu ase retrouve na likambo na ye ntango mosusu sujet oyo nazoloba yo yebi yango me mutu mosusu ayebi yango te alors biso toyaka kosunga baoyo bayebi te moni tokokóma na biso tolakisaka ok On a raison, Mayo. Mais d'ailleurs, on a retrouvé triste. Comment on a pas d'accord à dire? On va l'étranger. oui Mais il y a quoi de temps en temps? C'est-à-dire que le plus grand moment, c'est que, mais il faut dire parce que la carte n'a pas comme on a pas sur la chaîne, on a comme des histoires intimes. Sexe et saliboye, un ligne saliboye, un ligne saliboye. Mais parce que l'émission est éducative. Pour vous permettre de Congolais à Mata, à tout moment, pour que la puisse tout moment. Et c'est que ça donne aussi le bâtiment où il y a un modèle. Donc peut-être qu'il y a eu le bouton m'a bien atteint la camotie, hein, pour lui s'engager. de rien papa S'il vous plaît, pour élever le niveau de l'émission, pour permettre de faire la bataille pour la comment il développer le cas. On ne peut pas se développer seulement avec, surtout avec ça. S'il vous plaît. ok papa de rien merci papa omoni nde tozalaka boye chaque chaîne na télévision azalaka na programme na ye likambo oyo olobi eza vrai mais soki olandi programme na biso okomona ke non ezalaka mpe na émission par rapport ya makambo wana neti émission kolamba elekaka dimanche okotala bazolakisa yango eza kaka juste kaka mpona makambo ya kolamba bakoloba sexualité te eza likambo ya sexe te nini te bazolakisa kaka koma kolamba koma mwasi akokosala bonde balambaka eloko boye neti nga émission r oyo ezalaka juste tolobaka likambo oyo esungaka sexe ya mwasi na mobali omoni donc oyo eza programme ya biso soki ekomi chaque samedi à 23h tolobelaka eloko boye émission ezalaka mpona boye soki otali mpe dimanche okomona ke non émission oyo ezalaka mpona kolamba émission oyo balakisaka motu ndenge nini bakoki komonisa mbetu émission oyo ezalaka donc chaîne na chaîne azalaka na programme lokola biso cctv donc r oyo ezalaka r na biso tolobelaka eloko etali sexe ya mwasi mpe ya mobali donc c'est ça papa soki olandaka chaîne na biso okodécouvrir babiloko wana On transmettre remarque na ngai, objection na ngai, souhait na ngai, on transmettre yango na mokonzi ya chaîne na bino. na directeur ya programme Émission ezali beaucoup plus éducative oyo Congolais akoyekola mingi kotombola mboka. Oyoki mama, merci mingi mpona kosala na yo. Oh là, ok, pas de problème, papa. Na kati opo na likambo ngonga na kanisa na kopesa numéro ya directeur na programme.
omeka kopesa ye idée na yo ekozala bien mingi. Merci. Nazalaki koloba lisusu ndeko sa émission oyo kaka nde na lobi ezaka likambo ya programme chaîne na chaîne aza na programme na ye. Donc soki okoti na olandi ba programme na biso komona air oyo ezalaka mpona boye émission oyo ezalaka mpona boye. Allo nalobaki ndenge nini mwana nakusu ba message yango eza te mon dieu mpona likambo ya ngonga. Nalobaki faut koyeba comment koexciter mwasi, faut ozala maboko mobali, faut ozala tendre maboko ya mobali soki kosala kokarese mwasi te ezali yango te. Allo allo. Et puis likambo mosusu ntango ozokarese mwasi faut koyebaka ke non mipende mpe ya mwasi kwisi ya mwasi mpe eza na role nango. Mobali mosusu azosimba mwasi nzoto ezosala pasi. Allo allo. Ah bonsoir papa. Mipende soki esali bien. Oh là là. Soki oyebi kokarese mipende te ezali mwa pasi. Il faut koyeba kokarese mipende na yo. Allô? Oh là là. Il faut koyeba kokarese. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que c'est bon de citer le... En tout cas, quand c'est vagin, nga personnellement, ils ont biblique. Et puis, il ça rabat conseil dans côté. Ce qui na yo kaka sentiment pour na yango, wana ezaka na yo oki ko sala yango. Maintenant, insister na ça que non, il faut que si c'est vagin à moi si je ne sais pas. En tout cas, eza nango biblique te ezaka ba sentiment na biso batu ndenge tosala to komisa ngo ezala bongo mobali mosusu soki excité kaka ndenge posé soki sentiment na ye tam mosusu ezalaka soki atie lulem na ye na vagin mwasi ayoki sentiment mwasi mosusu ba si c'est pas yoka bien eza ça dépend ya mutu ça dépend ya nzoto ya mutu kaka nde nazoloba mutu na mutu azaka na place oyo ayokaka elengi na ye mutu na mutu azaka na place oyo ayokaka bien donc ngana koyebisa yo de ne pas okende na makambo wana parce que eza biblique te mpona nga personnellement ezaka bien te eza malamu te devant Dieu parce que eza bachrétien ezaka nango malamu te yo mutu pose question wana. Deuxième question. Allô? Allô? Bonsoir. Pourquoi insister kaka? Malobaki koyeba ko caresser pe moi si na mipende et zalaka pe bien. Kaka nde nalobaki yeba kosala maboko na yo okanga mwasi makasi na nzoto te soki okangi mwasi makasi na nzoto ayoka sentiment te bandosala yo pasi aza na nzoto petepete yo ozoya nango makambo makasi eza bien te. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir papa. Bon, moi, dans une émission, maintenant, dans la chérie, sauf qui aussi c'est vagin, donc il faut que aussi c'est vagin, c'est comme ça. Donc, sauf que si c'est vagin, c'est vraiment pour ça, pour cette chrétienne. Merci. Ok, merci papa. Karande na baki mutu na mutu na uti koloba mwasi na question au papa o a tuna kingai mwasi musu alingaka basise vagin soki basise vagin de ayoki sentiment soki basise vagin de akojouir soki osali yango te en tout cas akose retrouver te akomona lokola asali rapport sexuel te. C'est ça les problèmes. Oh là là. Je vais attendre la question pour nous répondre. Donc, c'est ça. Quand on est dans le biais de mobile, moi aussi, nous n'avons pas fait bien. Bon, on a un point faible, on a plus de simba. Quand il y a papa ou tu es moi, c'est une vagin.
il faut caresser bien. Ce qu'on caresser, tu sais, on peut pénétrer moi cité. La caresse après moi ça va jouir 2 fois 3 fois parce que ma boko zo ba ko sala. Hein? La caresse pas moi ça ko sepela na yo makasi, c'est pas quelque faut pénétrer. Non. Et ça on va pénétrer té. Nazotanga British Makenda. Hein? Lorsque tu dis que la femme qui découvre d'ailleurs risque de vous dégoûter, là tu encourages aux femmes de tricher. Non, je n'encourage pas. Non. Non, c'est pour ça qu'il faut moi si. Mobile, il faut y avoir ça. Moi si n'ambé tout. Il y a un peu de cambo à mon tout, il y a aucun non. Basti belé. Allô? N'encouragez pas si baba qui est déconnecté. Non, 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 non. Non, comment? Yango moni na lobi papa, il faut ko yeba. Yango moni na toujours la kisa, ba mibali o ba ebité, ba yeba ko simba bisika na nyonso. À partir ko simba bisika na nyonso a ko découvrir moi si place ni yazara na faiblesse na ye. Faiblesse moi si na ye eruta na sika songolo na place boye. Donc il faut encourager ba mamba ki ndelibanda te. Y compris moi si tant to Olanda ki semaine passée te to ba ki pendenge ni moi c'est ko excité mobile na ye na ndako. Moi s'il faut à la boyer, moi s'il faut y avoir ça la boyer, il faut y avoir ça la boyer, mon bali pèse c'est pesant d'engue mon bali, il faut y avoir ça la cambo, simba moi si na matoi, simba moi si na monoko, embrasser, simba boy, ça on peut découvrir. Ce que simbi ka ici quand on bon moi si y moko azoko se retrouver. Ah ben d'accord jouir, hein, sans qu'on pénétrer. Et ça quand on pénétrer tende et ça ka sentiment il y a moi si. Madame, apprécie Kabatem na yo trop. On a chaque rapport sexuel na chisaka moi si maman. Et ça yo problème exacté. Le colo sisakae pas de problème. Et ça ndenge bosalaka bolingo na bino ndenge rapport sexuel aime les caca donc il faut cesser pour oyoka bien et moi si ayoka bien donc c'est comme ça. Sangai mama papa oyo alobi afandaka à l'étranger oh là là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir papa. Oui papa olobi nini? Qui? Moi, si je suis d'accord. Papa, Obi, oui. Obi? C'est ça. Si ko yo Obi, Obi, si c'est épais ça malade. Est-ce que bango bako yo ka ndenge yo lobi? Ce qui sentiment na yé, ezalaka na ko si c'est eza télévision. Tant bazalaka le deux couples moi na mobali ngai na yo tozalaka te yo kolobaka epesaka bango maladie mais tant bango tant bon ça rapport sexuel bango sala na bango comme d'habitude kosisi ndenge mobali asisaka moi vagin moi si mais ezalaka deko ngai na yebisa nalobaka toujours oui donc eza boye mutu na mutu azopesa opinion mutu na mutu azopesa baide na ye ngai na oyi kolobaka non de ne pas faire ça eza mabe. C'est devant Dieu, c'est pas vraiment bien que ça la babilo quoi. Est-ce que tant que ça la rapport sexuel, puis chérie on zalaté, on zalaté, bah on monte alors le quoi sentiment la bango zara na makam faut assister, bah ça la bango. Alors conséquence de et tinda biso to tika. Donc to kuta na mabe songolo na likambo to zali ko sala, tant que conséquence yé, nde au mona mutu abi il les a pour les locaux na sala kinde exaki mabe yangwana to tikaka. Donc papa toko lobaka eza mabe mais soki oyebisi bango oyo aza na mato ya koyoka ayoka epesaka bala azali na mato ya koyoka te ye moko asala comme ça akoyeba nini kokoma. Bonsoir maman ngai nalingi naloba par rapport ya papa oyo afandaka na étranger ye ayebi makambo elekaka awa te alandaka mpe bachaîne te azoloba biloba loba mpona nini korépondre ye
na makambo wana eza malamu te. Biso tosepelaka na émission oyo tolandaka yango esunga biso. Ngai mwasi na ngai azalaki mutu makasi azali kosukola nzoto une fois, mais na émission na yo akoma propre. Siko ye abanda koloba babiloba loba non eza biloba loba te, eza biloba loba te. C'est que a remarqué ndengaza awa yango wana pe a meki koloba a participer à l'émission na conseil na ye a meki kosunga a meka kosunga ko a remarqué o ya moni na kati ya mboka na biso amoni ya sana droit na bien koloba. Nazalaki koloba nazalaki koloba il faut koyeba ko caresser et puis derrière à moi si sima ba fesse ya moi si ezara pe na rôle makasi yango pe faut koyeba ko simba ngo soko yebo simba ngo esalaka bien yango pe excitaka ezali pe moko excitaka mibali to pe tout comme moi si soko yebi ko simba mabele plutôt fesse ya moi si to sima ya moi si esalaka pe moi bien mingi yebaka ko salela ngo okozala dessus te. Et bongo natanga lisusu mais madame si c'est moi si c'est bien mais eza na ba vaccin ezalaka na ba microbe. Je n'ai pas compris. Point de vue à papa wana moi je partage pas. Combien point de vue à papa wana moi je la partage pas. Que si c'est vagin c'est très génial. Waouh, vraiment. Tu vois. Donc, nous avons une opinion, nous avons libre pour ça, commentaire, nous sommes libre pour ça. Oh, yeah, à ça, là, vraiment. Nous avons un message, en tout cas, pour continuer l'émission. Dans le bas qui il faut qu'il y ait des FSP. Yango pe ko simba yango faut qu'il y ait des salles yango bien. Ko simba bien. Yango pe ils ont un rôle au excitaka. Moi si na ndako. Ils ont un défaut misusu. Tant que tout ça, le rapport sexuel, bon, et puis que les paroles, maloba peut ça commence bien, maloba peut ça la mobile bien. Faut que ça mobile no oh yozo sentir et pas mobile. Sentiment oh yozo yoka, mobile msusu alobakate. Attention que sentiment azo manifester en beauté. Hein? Mais quand on a qu'ils arrivent là comme ils automatique, ce sentiment entre binôme balé en tout cas pour perdre contrôle, mobile à koloba moi ça koloba. Hein? Faut moi s'il faut que ça mobile non que je t'aime. Faut que ça moi que tu me fais tu me fais du bien chérie. Hein? Et ça va bien mingi et belé à ba jeune ba couple belé. Bazaka likambo etali de belles paroles te. Faut que le maloba kitoko pona moi na yo. Faut que kumbisaka moi na yo. Tant on remarquer ça la poitrine kitoko, tant on remarquer à sa propre, à la taraba sous-vêtement kitoko, à sa bien, faut que yebisaka ye. Bino bozo ça bozo ba loko nyo ko lobela nani moi na ndako te. Faut que loba. Ni le maloba ça kabiso bien. To fanda ka mo zo kanta maloba ni mobile na loba ki na yo. To fanda ya mo zo kanta moi c'est dans le bail na makambo je suis beau. Et ça ka bien. Mobile nanga loba ki je suis belle. Mobile nanga loba ki tu sens bien. Et ça ka biso bien. Mais yo zaka na babiloko ana te. Ozaka normal kwa mutaloba te. Na makambo to zaka normal loba te. Eza malamu mingi te. Au moins attend maloba no zo loba au moins moi ça zo lela. Pour maloba sur rapport sexuel to ko sangsa. Allô? Allô, maman, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Merci papa. Malobe ça commence bien. Tant que le bon moi tout moi c'est là qui m'a mis ce comme bimae. Pour nini au sala est bien. Maloba no zoloba et sala qui toko. M'a mis ce banzo lela parce que le ben parole au loba qui maie. Lika monsieur Zaka serrer contre soi, que serrer moi si, hein? Il est-ce que que tant que ça, au kangi mobile na yo to moi si na yo na nzoto, tiens-moi fort chérie, et ça la bien. Au kangi mobile na yo to moi si na nzoto, yango pesa likamba munene. Tu sais, au kangaka nzoto moi si, tant mobile kangi yango excitaka déjà, tant au kangi mobile na yo na nzoto, moi si ba parti
partie ya mwasi ya nzoto une fois ici etouche nzoto ya mobali omonaka mobali peni mbala moko comme une érection etelemi omonaka ntango mwasi apusani pembeni na ye je ne sais pas ntango olali na mobali na yo bokangami bopusani pembeni okangi mobali na yo bokangi mwasi na yo bokolala bien ezalaka bien mingi par rapport ya kotika oyo alali musika ezalaka bien mingi te ntango okangi mobali mwasi na yo na mbetu to bongo bosala rapport sexuel ezalaka bien nazaki soki likambo moko boye il faut koyeba kobongisa kobrosser avant de dormir parce que ntango ozolinga allô bonsoir oui 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 papa nazoyoka oui loba mo makasi papa oui oui allô hein? Oui papa nazoyoka merci papa nayoki makambo olobi merci oui ezalaka mwasi ayebi eloko te oui eza ça dépend ya organisme mwasi yango moni nalobaki faut kolinga kosimba mwasi partout ntango osimba mwasi partout okodécouvrir parce que mwasi nyonso azalaka na point faible na ye mwasi nyonso azalaka na esika so mobali asimbi en tout cas aresiste te sentiment na ye efandaka wana donc c'est ça. Ok, merci papa. Il y a un moment là-bas qu'il faut que je toujours temps. Il y a... Allô? Il y a un moment là-bas qui toujours, moi si avant de dormir, et ça mobile, et ça quand moi c'était ah Dani. Daniel bo na bande qui mission en retard parce que nous avons déjà que nous sommes en racine. Je disais avant de dormir, moi si ton mobile, il faut vous avoir un petit d'accord grosser mino na bino. Avant de dormir, il faut grosser le don parce que tant que vous là quoi embrasser moi si ton mobile, il y a un peu un rôle mususu. Parce que tant que vous sangana wana, vous munokona munoko zokutana. Alors yo siko ndungo zawana, ozarna petit da bano bossa qui na tongo c'est fini. C'est pas pour embrasser parce que na katikata butu peut pour embrasser. Allô? Faut mon noko ezalaka propre, faut qu'on y camille avant de dormir, au brosser mon orgnon na dentifrice parce que boro na mukapeta msu na 2h, 3h, 4h. Erne se pose ko ya boro sala. C'est ko yo buyi ko brosser mon orte. Ba te bele ba ko embrasser moi cité. Ko embrasser moi c'est que qu'il faut soyer, il faut dundaye mon noko. Non, ce n'est pas ça. Eza ya moté. Faut que soit temps parce que tant ozo ko embrasser moi c'est ça, ozo sisé lèvre na ba lèvre na e. Alors yo ezaki obando tiaminu obando ko ezokisa soki esala nini te faut ko yeba pe ko sala ko embrasser moi sinon to mobile nao bat musu ba yebi ko embrasser te ba yebi musu ko ba embrasser ka moi cité na yebi te je sais pas bon ezaka ça dépend ya bolingo ngo ne bino ndeni ezalaka douceur faut ezalaka tango zo ko embrasser yango mona ba ki na debi il faut ko yeba moi si to mobile ko yeba point faible sika nini mobile to moi si na yo akomaka na lola tango simbi esika wana alika tukanga awa boyi ko bino beaucoup ne me pour ça rapport sexualité kaka na baje ko embrasser ko caresser ko sala bo omona kaka mobile averser moi 16 juillet yango kaka ya pamba rapport sexuel na mté yango ya pamba il faut koyeba ba makambo wana nyonso ezalaka
bien mingi ozwi lulemu ninga lulemu na douceur na yo ekozala bien. Likambo mosusu ya motu ezali clitoris ya mwasi. Il faut koyeba kosimba clitoris ya mwasi soki ozosimba yango ekozala bien. Clitoris ezalaka na kati ya vagin, elenge mosusu efandaka wana ntango ozokotisa mwasi na yo misapi fo misapi ezalaka propre. Basi mosusu balingaka mpe misapi te, mosusu ozotie misapi azomona nzoko ozoderange. Message oyo. Bonsoir maman, émission na yo eza kotoko mais éviter des appels car ezobebisa émission ndima kaka message pour émission etambola bien. Merci papa. Toza mpona message, toza mpona bappel wana. Bonsoir maman, yebisa biso nanu mpona nini basi baleki salite makasi boye. Bana basi moko aveni na biso awa nafandaka na lemba, bana basi aveni na biso awa basukolaka kaka 17h okomona bango batie bakiti libanda. Mwasi abongi na kosukola mbala moko te, bamama bajeune fille fo boyeba kobongisa nzoto. Nayebi te soki boza ndenge nini. Mwasi azalaka mai soki mai eza na nzoto ya mwasi te ezalaka malamu vraiment te. Ezalaka malamu te. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Où ça tiré? Ah. Oh là là. M'appelle ça saturé. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir papa. Oki olobi nini na motuna na yo. Appelle ça saturé, faut qu'on insister ka pour kota. C'est ça. Donc il faut qu'on y ait naloba ki clitoris ezalaka na kati ya vagin. Ntango ozosukola maboko no eza propre mpona kokotisa misapi ya mwasi na kati ezala maboko parce que omoni manzaka mpe soki misapi ezali salite epesaka biso basi mpe bainfection à partir ya misapi. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oh là là. Kaka nde nalobaki ntango ozosala ozokotisa misapi ya na yo epai ya mwasi il faut ezala propre epuis yeba kokotisa misapi wana. Soki oyebi kosalela misapi basi mosusu ajuisaka kaka partir ya misapi ntango ozokotisa mwasi na yo misapi esalaka bien makasi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir maman. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. En tout cas, hier, olobi ayokaka sentiment na yeka na kosise. En tout cas, papa, le cola, normalement, ils ont biblique. Na koki koyebisa bino te bo continuer. Mais le cola sentiment la bino, eza wana. Bo sala na bino. Bo sala na bino, bino moko kati bo mona ekoma na tambo soki bo lembango bo tiki. Ngala oyebisa bino te bo sala parce que sentiment la bino ezo uta wana. Bo sala bino eza wana. Attention na bino tika, est-ce que bo tika? Yebisa nga. Bo tika. Ok, voilà, vraiment. Merci papa. Le roi sentiment, on tique à la haute, donc c'est pas la peine. Alors, on est au salon à la bino, on continue pour déjà mon lobby, on tique à la haute, ça passe. Ok, on a pu la semaine, merci. Bonsoir la coupe à la bino.
nakanisa nameki koyebisa bino babiloko esalaka olala namoni basalinga signal kuna na régie Daniel na bandaki émission na retard bandeko balandi ya Canal Congo Télévision tokutani poso ezali koya kaka mpona émission na biso secret intime botikala malamu. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Oh, Eh, recoquille!